En rapport avec le communiqué de l'AMUCA qui s'oppose contre la proposition de loi, les jeunes bembistes s'invitent au débat et soutiennent la démarche de leurs leaders et se disent être prêts à apporter leur soutien pour contrer toute démarche tendant à caporaliser la justice congolaise. Babembiste bauti ko sala réunion par rapport na communiqué à l'AMUCA où ils allaient lancer. Leader babenga biso que tous à la prêt. Parce que la proposition et la loi va côté les alliés pour l'indépendance et la justice. Alors par rapport à ça, tout le monde a la réunion quand on peut sa position à Bissau. Et là, quand on a dit CP l'indenge bandeko ya IDPS va rejoindre Bissau. Pour banda kala tu banda ko yebisa ke bandeko nzela e bokei ezali nzela ya mabe. Mais lelo va comprendre que non ba pesa ke confiance na ndoki. To sepeli ndenge bazongi pe to yambi bango na maboko mibale soki bakolinga basenga na mutu na bango a démissionner a rejoindre bato na ya lamuka mpona bandeko mosusu ya lamuka tosengi na bango bazala mobiliser après réunion na biso tokocontacte SID baparti nyonso eza na lamuka de façon que to préparer une action commune.